Salut la grande famille, salut les téléspectateurs de K-Express TV. Grande et ma joie d'être là ce soir pour vous présenter cette émission. Voici 12 choses que les enfants congolais reprochent à leur maman. Léo toujours le bel makamba na bazo reprocher ba maman congolaise. Ya ba papa ekoya mais cette fois-ci na solo na bana na tina na ba maman. Yango la sans plus tarder na lobby. Salut, bonjour la famille. Losako bandeko abari rafiki qui a mboteze nos bampangi. Shalom, shalom, que la paix puisse régner entre nous et nos enfants, car les enfants sont les dons de l'éternel, les fruits de nos entrailles. D'autres débats, la personne malam, pour ma cabonza, ma pessibiso, to lingatos en relation, à bien en bon terme avec nos enfants, et que ça, la biso malam ming, en tout cas, pour la bandana lobby, était ba maman, bon fan attentivement, la kit, n'a pas besoin moi, verre d'eau, verre à jus, bon, mais la beau panda émission, la maman, moussous, yaba congolaise, to yo, kama soloni, bana bayele biso, na pokwa na lelo, ngala zali moloben na bino na solaka, na dilaka, na génération nyonso na maman moko ya cool, bana bazaka ba mista na ngai na soki occasion ko sona keke bana ba congolaise, na sona bango na tuna bango ba question pour na sala émission oyo. Na zui occasion ko sona bango na tina na ba mama, na tina ba papa, mais leo na zo pentana oyo balobi na tina ba mama. Premièrement bana bazo reprocher bisoni balobi ba maman la biso ba congolaise to linga bino mingi boza basi kitoko bosala la première fierté ya biso ba na bino en tant que ba congolaise kitoko bonzenga, mais bana bazo reprocher zo ba bito kitoko mais to lobaka makasi moi si kitoko aganga kate moi si kitoko sika pamba te aganga kaganga ka nyonso te bana so bazo reprocher biso ke kitoko ele kiso mais to ganga ka mingi bango ba se plana comportement la te to lobaka voix makasi et je na bango mingi so to ko revoir na point na to kita tonalité ya koloba na biso ekosa biso kitoko e bana na pena ba beauté na biso muta tale oza kitoko ozo loba pena douceur ekosimba pentango ozo ganga makasi voix makasi bana ba biso sa bango soni to changer na point wana. Deuxième point balobi nini biso ba maman congolais to se gêna kate ezo sa bana biso pasi au moins tozo tonga mutu tozo se gêner te tant so podo tonga mutu mutanga yo kanga ozo tonga ozo chaka munoko na lobi yango na nko bana babi toza sans gêne ezo sepesa bango tenden toza na sonité atozo sala mabe ozo mikumisa ke ngana za congolaise ya tongo ozo kumisa ki congolaise na yo neti kutu ezo memelo ba honneur pour tozo sa mabe toye ba ko se gêner toye ba ndenge ya kosola to soigner le langage to tika kotonga baninga en public to sala rango te kotonga na bakati ba métro tozo loba makasi na ba métro toza sans gêne peuple moko sans gêne bana balobi et ça ka bango passe kotala ba beauté na biso na mam tozo sala ezo bala na te babi ba maman en tout cas maman blanche to sependo yo ko poser so ba question pesa ba maman congolaise conseil batika ko tambolaka sans gêne baza na personnalité et ko sala bango kitoko mingi tant que bana ba maman bango baza ko se gêner baza ko se comporter bien yango nde bazo senga biso. Troisième point bala balobi susu nini biso ba maman congolais toza ko s'intégrer te na ba pays tozo na ba occidentaux to ça ka effort te toye ba culture ya mboka toye ba administration ya mboka na marche kande nini to ça ka effort te toye ba même ba plat préféré ya batamboko place to fandi to ça ka effort te na tanga ba élection to voter toye ba kandani ba pesi ba postuler toye ba makamna bango to ça l'effort to ke na pe ko voter ko participer na épanouissement ya mboka to za trop limité bana to ça ba mabe ba en tout cas intégration côté intégration zéro to ça l'effort bakao eza kuna batunyo sauté mais nazolo ba d'une manière générale nde bana basali ba remarque so on doit se retrouver na bakao te pour me date mais tout ça la ka reproche d'une manière générale ba maman ba moni ki ba se retrouver na bakao bana ba reprocher boy tout ça la ka effort biso nyonso to remédier na makambo yo pona ko sepesa bana na biso wana ezalaki troisième point. Quatrième point bana balobi nini biso ba maman congolaise tout ça ka effort te to ba ko manipuler ba appareil je m'excuse électronique au moins maman a un problème na téléphone foisela ti moi na koya et pourtant moi na pesa la ki se mazo kangelo ko ta ça ne peut fort ta bika ke ata na ebité moi na yo laksanga bango ba boité babi ba makambo bango pesa nango facile mais tout ça na du moins effort ya koyeba bango ba boyi ko sala la biso te ba boyi pe to tinda bango te ba bana ba osala bango nyonso mais pona bolam na biso mo na kao bango ba zate toye ba ko manipuler ba phone na biso toye ba ko manipuler ba télévision toye ba ko manipuler ba appareil ya musique na ndaku ata bango ba zate to za la libre indépendant to
to fonctionner normal sans bango mais to la takaba charge on ta kopesa bango ka ba responsabilité na basala biso ba makambo ezo déranger bango na ndenga mabete balingi to zala ba indépendant to dépendant na bango te ezala ngo simple ba makambo so na bango basala biso to ko sala mais po to lingande te donc to sande fort to lingara koyeba ko manipuler eloko no seza na ndako eza pe kaka pona bolamu na biso point na tout est important eza pona bolamu na biso c'est pas que nyonso ka fo mona sala ko bana na bakenda na bango ba ko classe ba ko bala ba ko tika bandako bon so bazate eza temps ya malamu ya koyekola ntango bana badana na ndako eloko nyonso mwana azosala sala effort yo po oyeba yango ekosunga yo moko soki bango baza disponible te wana ezalaki 4e point 5e point bandeko bamama j'espère bozolanda ngai malamu bopanza bavideo bobenga bamama mosusu balanda bareproche bana bazosala biso mpo toza na besoin ke climat ezalaka malamu na ndako tovivana bana biso lokola baninga topesa bango mpenza occasion na bayokaka biso basala makambo biso tosenga bango na ndenge ya kimia soki tokobongisa oyo bango bazosenga omona ke harmonie ekorenie toujours 5e point bana bazoloba nini biso bamama tobetela bango ba masolo ya mboka na biso Congo te bana baza ko se reprocher toyaka wana masolo ya mboka tobetelaka bango te bana bayebana mosusu bayebi batribu meme ya baparent na bango te bana mingi bayebi na bango te bakomini baparent na bango bauta bana baza na baproblème babi bazanga na mposa bayeba mpe bacompte ya mboka na biso bamasolo ya bavillage nde na bato mosusu bamboka mosusu babetelaka bana na bango baotalisa bango kote bauti bakokola bango bazalaki boye bazalaki kovivre boye bana na biso baza mpe na mposa tobetela bango masolo ya source na biso mpe touti na Congo ezalaki koleka ndeni so oza mokongo biso kuna na bakongo ezalaka boye ezalaka boye biso kuna boye na boye na quartier tozova na matete ezalaki boye ezalaki wana bapesaka baexemple tobetelaka bana masolo ekosala bien bayeba kote bauta batika na image ya Congo malgré babotama kuna te mais ekosala bien à partir ya bacompte ya masolo nde bango mpe bakoyekola culture ya mboka na biso 6e point bana balobi nini bamama sikoyo bayeba kosala différence te entre baami bacousin bacousine omona mwana mama azopona te mwana kaka oyo frère nanga vraiment propre oyo sœur nanga propre pourtant aza cousin aza cousine mala babi baboyi te famille nyonso ezanga na bacousin na bacousine mpe ezanga na bafrère direct basœur direct tosalisa bango différence anga ekosunga bango bayeba mpo bana mosusu bazala komona azoyebana te ke frère ya mama na ye oyebaki ata frère azaka cousin ntango mwana koya koyebaki azaka cousin mo esali ye mpasi mpo mama yebisi ye nga aza frère ne direct poani eza nango mabe te cousin aza mpe kaka ndeko akotika ndeko échange eloko te mais bana baa na mposa bayeba kosala différence ke oyo aza frère ya mama na ngai oyo aza cousine ya mama na ngai ekosala nango eloko te eza toujours famille bakorespecte bango toujours comme étant bandeko bayebi ke biso na baafrike bato nyonso baza kaka bafrère basœur mais différence wana osali yango oyebisi na lisolo mais ata na miso ya ndeko olobaki oyo ya na ngai direct eza mabe te essentiel mwana ayebi diayeka azaka cousin na ye ndenge ka ya malamu bayebake mama na biso azala bandeko ya famille na ye direct baza 5 ou bien baza 4 na place ke oprésentaka ye même bacousin ke baza bafrère direct balingi ka bayebaka différence wana mpo esunga bango bayebake ki ye ki oyo abotama na mama nani oyo aza cousine nani ekosala bango malamu na cadre wana 7e point bana balobi lisusu nini babi bamama na biso bacongolaise il faut bayeba koapprendre kolobaka vérité bamama mosusu baya na bamboka oyo bachange bakombo bayebisa bana bango jamai bachange bakombo bamama mosusu baya na mboka oyo badate de naissance bachange bane de babotama bachange bayebisa bana na bango te ekoma kotia mwana mobulu na motu mwana yo comprendre ke o age ya mama ezalaka nango boye te mais mpo na nini opreparaki mwana te yebisa ye vérité explique ke eza kaka na suite ya processus administratif na changeaki baane mpo ezalanga facile na voyage mwana kocomprendre olie kotika ya découvrir na ndenge na ye moko ekosala malamu te bana mosusu mpe bapapa na bango mona papa oyo aza na ndako aza papa biologique te mama ayebisa mwana te bana bezo bayebaka bavérité mosusu ekosunga bango mpo etia bango batrouble na motu te soki ayebaki azalaki préparé en avance ekosunga ye toyeba koloba na bana vérité tozala mpena libre ya kosola na bana na biso mpo ecréer harmonie mpe kimia na famille yango kaka bana bazosenga biso merci bisika bozolanda ngai 8e point bana balobi nini bana bazo se plaindre kaka balobi bamama congolaise balinga correction te omona mama aza na erreur azoyeba likambo te mwana azoexplike mama ezalaka mama te donc azomona ngo lokola aza mokolo ye fo azalaka adefendre erreur na ye ntina suka
te, ça sert à rien. Moi no aza moi no moi no ko bomba mabe na yo. Moi nazo kojo na cadre ka ke maman a apprendre quelque chose de nouveau pe a corriger erreur wana. Pour erreur yo sali pas moi na so ke sango libanda e ozala soni. Kozwa ba correction et sunga kapoto améliorer to longo na kat na erreur. Bana bazo reprocher so ba congolaise to linga correction te to linga reproche te. Vraiment to ça l'effort na poana to yo ka correction to linga reproche pour ce qui moi no kojo eza mieux que ko gafé libanda ba oseka yo. Vraiment bana bazo se prendre na poana to za ba tete ba maman congolaise to linga correction te to linga toujours ko garder ka o ya biso ya mabera to kanga yango ka olinko changer te. Mais ça on a importance mote ya kokanga likambo erreur linga oyekola o changer oloba ya malamu ko oloba likambo erreur bazo kojo olinko changer te reproche nde bana bazo senga ba mama to changer tant bazo reprocher biso bazo corriger biso to changer ezakaka pona bo lamu na biso. 9e point bana bazo se plaindre sous balobi nini biso ba mama congolaise mingi to lingi ko s'instruire te tolingi pe koyekola ba skills a sikate toza na ba ignorance mais tolingi ko changer te toza mingi na ba distraction mais pour moi la maman zo tant que koluka zo moi fille ko la formation azo musamo a bien ke na atanga ba étude milai a comme responsable na kata compagnie za na bureau na organiser biso to capable ko to ninka ba futilité ba so ba ko se plaindre ba bi eza jamais retard ya ko apprendre to na poso ba mama so congolaise pe ba tanga ba classe milai ba za ba responsable ba za ba cadre et ko sala biso honneur mais ba mama so to mona ka ba négliger ba éducation ba négliger makamba ko ye ko sala ba formation ezo sa ba na mingi parce que bon eza mama mi batangi ya ba bito yebi mingi batangi mais mingi pe batangi te ba osa pe forte yango la ka bana bazo reprocher ba parents tout ça les photos to éducation to zo ba formation pour ematsa biso ba niveau na biso ya na misala ba niveau d'étude mata et ko sala bango esengo mingi po ba mona basi musu ya bamboka mususu ba sala ba effort ebele bazo zo ba promotion na misala mais biso ba mama na biso bazo sala ba effort mingi te bana ba congolaise bazo yo kapasi bana souci to solo na point ba mama ba faire l'effort ba s'épanouir ba matsa ba niveau d'étude. 10e point bana balobi nini babi ba mama na biso congolaise basala effort balinga koganga mingi ntango su mwana azaka na baninga mwana yambi baninga na ndaku mama ka habitude wala koganga ezosuka na bango moto mwana pe même mwana aza na moninga aza na copain na ye aza na copine na ye mama toujours koganga eza na makambo mosusu tika na mwana sisa na baninga na ntango botikala bino moko nde okoki koloba na ye mpe ye batoni okolobela mwana ntango aza na baninga mpo baninga na bauti na bafamille mosusu oyebi vini bango bamenaka te oyebi mpe bato yango bayeli yo na ndaku te yango afo tozalaka na balimite koyeba nini ya koloba na nini ya koloba te oyo eza mpe poto eza ata na kisasa partout kaka comportement tozoloba eza kaka partout kaka na poto te mais toyeba ndeni tokosolanga na bana biso so baza na bato tout autour na bango to yokisa bango soni te to humilier bango te tant tosala bongo eza lokola humiliation mpona bango bana baza kose plaindre soko koganga zela baninga bakende ntango kotikala ye moko nde okolobela ye na baninga avec douceur avec gentillesse baninga bamona mpe ke mama na bango aza gentil ayambi biso kitoko mpo bango mpe mpesi bakendela mpe baninga na bango bayambaka bango bien mais soki yaye na ndaku biso lokola kicongolaise tozoganga tozosala bamakambo tozosepesa bango te ezohumilie bango na miso baninga yango wana nde bana bazo reproche wana ezalaki 10e point. 11e point siko bana bazoloba nini ba mama bazosenga ba bana bo arrangeaka ba chambre tala ba placard bilambo pandi yo mwana désordre mama azoganga mais bana babi toboyi te tokobongisa ba chambre mais ndeli ba mama bazotinda so tobongisa ba chambre eza ba mama mingi mpe balakisa biso ndenge obongisa chambre te mama alakisanga ndenge osala mbeto te alakisanga ndenge obongisa ba placard te bazotindanga na bongisa na obongisa siko na obanda wapi yango ya likamba na bazo se plaît ba parents tosala effort soki omoni ke mwana ozwaki ntango kolakisa te eza nango mpe retard te banda kolakisa ye siko zwa ntango bosala ménage ya chambre na ye ensemble olakisa ye mwana ngai ye basalaka mbeto boye ata na misala na baménage balakisaka ndeni ya kotanda mbeto oyeba ngo kaka facilement boye te makambo mingi esenga balakisa yo soki balakisi yo te okoyeba te bakasi osala na nkomi oyebi te lakisa mwana ndenge otanda mbeto lakisa mwana ndenge ogumba bilamba lakisa mwana ndenge akorepase ndenge akoklase basapate na ye babiju na ye babiloko na ye ekosunga ye mais soki olakisi ye tozwa kogronde ye eza malamu te
jamais trop tard. Même si ko bandela zéro, banda ko laksa mo anu eloko moko ako apprendre na toujours. Et l'on na zolo ba na mokona le bandeko. Eza jamais trop tard. Oko toujours ko bandela zéro, bandi ko changer à zéro na mwana na yo, o bandeli relation na ndenga bio, bandi ko bete masolo mboka, bandi ko lakse munoko na biso, eza retard te bandeko. Âge pe qui parate ya ko apprendre. Ata mwana kolo moni ke na saki reine na veko laksa mwana lingala te na bomwana, siko akoli eza jamais trop tard maman na ngai. Oko toujours ko bandela à zéro. Akoyekola na ye kaka akoyoka na ye toujours lobaka mikonyo so maleme essentiel ayokaka essentiel mwana surtout ayoka ta monoko koyoka mais soki lo te loko nyonso ayebite wana pe comme mabe ezala ngo trop tard te lakisa mwana ekosunga toujours wa ezalaki 10e point 11e point bana balobi nini te 11e ezalaki nde ya kobongisa bachambre babi bolakisa bango mingi bayebi bango kobongisa bambeto te il faut bolakisa bango 11e point nde balobi comme dans la 12e, je m'excuse, bande, quand tu as pour l'imbisanga, ils ont tellement moulai. 12e point, comme ce qu'on a 12e point. Bana balobini na 12e point. Bazolo bakeba maman, il faut pas ça l'effort pour que les choses deviennent faciles et que les mamans se maîtrisent avant de nous faire des reproches. Parce que c'est un cas maman se maîtriser tant bon ça bon ba reproche. Ba bandaka na prière, lokola ba maman. Donc, bazo remarqué, maman azo bazaka toujours na ba tension, baza toujours batako ganga, bato akanda ya ko commander le comme dictature. Et lo maman na bazo senga, le quoi maman ba reprocher bango na ndea mabe siko ba moni meilleure façon. Oui, ko sunga pe ba maman avant ba reprocher bango ba kena na vie de prière. Ou ben non mwana ngana ngina soano to ba na prière. Bo bandaka na prière bana bazo senga po sunga na nzela molimo mo santu nzamba sunga biso to ba koloba na bango na voix ya ko kita avec douceur po bango ba yoka biso bango pe en retour ba respecter biso ba ito sa biso soki to kena bango na nenga douceur na nenga bien ko sa malamu to senga assistance en nzambe na prière avant ba to soana bango wana ba moni keza meilleure façon oyo ko aider biso to contrôler pe voix na biso to contrôler pe comportement na biso po tant de jour bengi nzambe avant bandali solo laxike kena lisono malamu tina suka po bandeki na prière yango bana bamoni kia na nzela prière nde kosunga dialogue entre enfant et maman et les kamalamu vraiment pour les très important bana basengi bo ngapela nde na ngana poser quelques questions na bana na tuni bana biso na bipona ni bino bana boyoka soni soki biso ba maman to biso no ba bisu toujours embrasser bino tamsu na libanda et tout bana baseki bana balobi en tout cas pour te boya to kala biso sonte me pour mezaki ba maman congolaise ba message so ba bisu te depuis pour moi siko kana mukolo mona maman yo peso bis et comme gênant là bien en tout cas boana bino la raison ba makaming ezaka fo bandango na dès le bas âge au moins dans un sonne mais soko bandie ka ba bisu na ki mukolo mona mo eti maman mona ko mo ki ba bisu be wende mais pourtant na ezala on ba attitude tu ba occidentaux ba bisu eza normal tous les jours ba kuta na ba pesa ba bisu mais biso ko to sala ngo mingi ko nsu ba sala ka de na lobe ko nsu ba sala ka te mais ba o ba sala ka te ezala ngo pe trop tard te beaucoup toujours ko so na famille bobi que non en famille to pesa ba bisu eza quand même na ambiance en famille ko sa biso malamu bana ba ka soni po ba mesana ka te mais donc peut-être que comme trop tard avec le temps beaucoup toujours ko adopter habitude wana ko pesa na ba mbote so beaucoup tani beaucoup pesa na ba bisu et ko sa bino toujours malamu na cadre kaka ya ambiance ya famille na tuna bon sous question pour nani bino bana tant sous ba parents maman congolaise ko talo na école ayebo ozobete ba kara abi bala ba beta maman ba kara pour ne so ba maman congolaise musu baza komona alandio na école aye bizarre alatima puta changer couleur abongamité ayeka bongo na ba désordre et ça la kabango soni po quand même bazanga baninga base mokara na bango yanga biso ba maman to ça que fort kene école à moi na to kena liputa eza mabete eza soni te liputa ezali bilamba ya mboka na biso mais la tango propre bongami propre yo mo po omona ke non na bongami pena bien kene école à moi na obongami wana mwana ko sepela mais so yo ye bizarre obongami te et ça bango soni po baninga baseka bango na point na biso ba parents to sala effort to sala ka présentable tant to ke na milieu ba école à bana to ke ko représenter bana ba activité na bango po bango pe bazala gêner te bazana esengo ya ko présenter biso na baninga na bango yango
kaka makambana ba se plaignant ki nango on a ko yebisa na mokona lelo vraiment to connaît na série ya plein tabana o etani na ba papa wande na ko nango prochainement mais pour na lelo na lobike vraiment nzambe apambola bino na ba relation na bino na ba na bino ezala ya basi ezala mibali na kati na ndaku bo sona na bango na kimia avec douceur bo associer ka nzambe na ba prière avant bo reprocher bango pour